Esther chapitre 6, verset 1er, qui nous na 10e verset. Esther chapitre 6, verset 1er jusqu'à 10e verset. Wanande eza litangi ya tongo lelo pe komema biso na clôture ya séminaire na biso. Litangi makono zambi makono chapitre 6 verset 1er na 10e verset litangi na kombo Yesu. Amen. Cette nuit-là, Na butu wana le roi ne peut pas dormir. Roi azui akoki kozwa ata pongi mukete. Et il s'est fait apporter les livres des annales, Ba memeli ye livre o ba bengi na kombo ya ba annales les chroniques. o ya chronique. On les lut devant le roi Ba bandi kotanga liboso na roi. et l'on trouva écrit ce que Mardoché avait relevé. Bongo roi amoni makambo o ba komaki o Mardoché asalaka pona ye. Au sujet des Bigtam Na sujet ya Bigtam bato bange ko bomaye et des Teresh, pe moto batangi kombo. les deux eunuques du roi, Bato mibale oyo bande ko s'occuper na makambo ya roi. garde du Sel, Bato bazalaki toujours pele ya roi. qui avait voulu porter la main sur le roi Assuérus. Oyo bakanisaki koboma roi oyo ya Assyris. Le roi dit: Roi alobi. quelle marque de distinction et d'honneur Mardoché a-t-il reçu pour cela? Bato oyo to moto oyo Mardoché apikisa bomoi na ngai. Nakoki kosalika monini ya malamu pona ko miemia ye. Il n'a rien reçu, répondirent ceux qui servaient le roi. Pardon? Il n'a rien reçu, répondirent ceux qui servaient le roi. Naboye bayebisi roi moto oyo Mardoché asala bolamu azwa ata eloko moko te ko uta epai na yo. Alors le roi dit: Naboye roi alobi. qui est dans la cour? Nani aza liboso ya lupango nanga? Aman était venu dans la cour extérieure. Bongo Aman oyo azalaki moko bakonzi pe pembe na roi ayaki na lupango roi mazaki libanda De la maison du roi na libanda ya ndako. pour demander au roi de faire prendre Mardoché. Na boye Aman ayaki na mission moko songolo pakala ko senga epai na roi aluka adiembika Mardoché. Au bois qu'il avait préparé pour lui. Na libaya oyo ya bongisaki. Les serviteurs du roi lui répondirent: Boye basali oyo bazaki pene na roi pe bayebisi roi. c'est Aman qui se tient dans la cour. Aman nde aza na libanda. Et le roi dit Na boye roi alobi qu'il entre. akota. Aman entrant, Aman akoti. et le roi lui dit: Bongo roi ayebisi. que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer? Et sengeli nasala nini mpona moto oyo roi abongisi apesa ye balokumu. Aman se dit en lui-même: Aman amilobeli kati na ye moko. quel autre que moi le roi voudrait honorer? Nakanisi moto oyo roi alingi kotombola alingi apesa lokumu ezanga Aman. Et Aman répondit au roi: Aman ayebisi epai na roi. pour un homme que le roi veut honorer, Na moto oyo mokonzi olingi otombola. il faut prendre les vêtements royaux Esengeli na ozwa bilamba ya lokumu ya bokonzi dont le roi se couvre oyo roi alataka. et le cheval que le roi monte Pe punda oyo mokonzi atambolaka nango. et sur la tête duquel se pose une couronne royale. Pe ozwa motole ya lokumu otia likolo na moto ya moto wana. Remettre le vêtement Pe wana biwo pesa ye bilamba. et le cheval à l'un des principaux chefs du roi. Pe bampunda ndenge mokonzi asengi Amani asengi. Puis revêtit l'homme que le roi veut honorer. Pe balatisa moto oyo roi alingi apesa lokumu. Les promener à cheval à travers la place de la ville Botambwisa ye na punda na bisika nyonso Carrefour ya mboka. et crier devant lui. Pe boganga liboso moto bomatisi na punda. C'est ainsi qu'on en fait à l'homme que le roi veut honorer. Na boyende okosala na moto oyo roi asepeli akomisa. Le roi dit à Aman: Roi azongisi epai na Aman. prends tout de suite les vêtements Makambo nyonso oyo lobi sala yango sikoyo zwa bilamba. et les chevaux comme tu l'as dit, Pe punda lolenge lobi et fais ainsi pour Mardoché. sala yango bongo pona Mardoché. Les Juifs qui est assis à la porte du roi. Moto oyo moyuda oyo afandaka liboso ya porte ya roi. Ne néglige rien de tout ce que tu as mentionné. Konéglige ateloko moko te na oyo yo se nini olobaki. Betino bazami maboko makasi.
moto moko aza Mardoché na ntongo na lelo abetela Yesu Kristo na Nazareth maboko makasi parce que Yesu Kristo na Nazareth alinga honoré moto moko na ntongo na lelo à travers sa parole tofandi esika tozali nzambe alola zolokumu amen. Alléluia. Naza très reconnaissant na nzambe tata oyo azobatela nga oyo azopesa ngai pema na bomoi nzambe asoki kala obatela nga te me abati meme libotala nga nzambe azwa lokumu. Merci nzambe oyo abateli ekipe nyonso totambolaki na moyo bamissionnaire na baoyo bazongaki na baoyo bazongi ndenge na ntongo na baoyo toza na bango nzambe alola apambolama mpona bolingo nde liko na biso. Très très reconnaissant à mon père spirituel la porte Jake Sala ainsi que pasteur Jérôme Kokila oyo basunganga na koka koyemba ko telemata a liboso ya bato na oyo bapesanga ya muketu comme yebele oyo lelo na nzela na bango Nzambe azo sala bato babika loboko na Nzambe na nzela na biso Nzambe pambola bango esika bazali. Naza très reconnaissant na papa Luta oyo a pesanga yi confiance et il a confiance dans Baranaza, dans conscience, Nzamba Pambola ye, Apambola notre bien-aimé frère Christian, modérateur, Apambola ba chantre, Apambola ba protocolaire, ba héros de l'homme, autobing ba intercesseur, Nzamba Pambola bino, Apambola équipe technique nyonso, Apambola pe, ba na Nzambe nyonso otoza présent na tongo na lo, Nzamba la Pambola biso. Amen. Le autre ozala mokuse parce que ba programme eza belé liboso na biso, to moni mesa ko aussi ebungisami pe toko pesa vraiment temps ya kozonga avant pourquoi parce que c'est même mobimba tozaki na présence Nzambe et toko respecter ba programme na bato siko eloko nyonso ko memona distraction téléphone telo mo songolo pakala kanga ya moto tiango vibrer et kozala malamu mpona lokomo na Nzambe. Grand thème ya séminaire ezaki isoloni babeta pona yo sous thème tolobaki bafunda yo wapi totalisaki les solos et d'une manière positive tout comme d'une manière négative. Tout le monde qui m'a solo oh il me met la biso ba passi oh ba to beta comment ba to luka ko déstabiliser ba vie à bato à cause ya ma solo oh ba beta ki. Tout le monde qui peut comment Nzambe akoki ko beta di solo ya moto tout comme Nzambe akoki ko changer vie ya moto à travers ko funda oh ba fundi moto. Et le autre so on appelle moko ya makambo esengo. Comment Nzambe a défendaka ba innocent na masolo nyonso mabe oyo bato bakoki kobeta pona bango. Amen. Alléluia. Na litango batengeli biso eza lisolo ya peuple moko oyo baza ba Yuda. Ba peuple oyo baza ba Yuda Mardoché pe nièce na ina komo ya Esther na ba peuple mosusu oyo bazaki na bango ensemble. Bien-aimé dans le Seigneur, premier jour dans le baki, bato mingi, baso funda bango injustement, tout bato mingi baso kota, na kati ya masolo eza négatif à cause mbala mususu ya jalousie, oyo moto ayokeli moto. Mbala mususu likunya to ko banga oyo mutabangi moto, esali ke moto abeta ni solo oyo ekosala ke via moto nyokwama. Tolobi tango nyonso pe basena Nzambe balobi tango nyonso ke soki Satana apundi moto apundaka moto po moto ba condamné à mort po moto akufa na sepelaki na eloko moko pasteur atushaki moko na mercredi alobi benemi mosusu baza ba mal nécessaire ba osunga biso pona to simba oyo bato bakoyi kopesa biso te oyebi bato mosusu basela bato ba propagande sake bayeba moto pa yeba ni mbala moko moto koyi koyeba na balolenge mibale na ndenge ya mabe tout comme ndenge ya malamu mais bato mosusu bazala canal ya bénédiction sans que bayeba na ko oya kanisi ko sala moto mais épousser moto ayebana même si Satan c'est un serviteur de Dieu par ignorance parce que aussi longtemps Satan na kotika biso kimia to luka pe Nzambe bien te mais tant azo mundisa biso azo yeba te aosunga biso to luka Nzambe davantage peuple oyo ba Yuda
moko na bango na kombo ya Esther azwaki ngolu ya kokoma mwasi ya roi. Esther akoma reine à cause ya reine Vashi moto oyo ayebaki ko saboter appel ya mobile na ye roi a déshonorer roi na miso bato. Un jour le roi a senti festin a bénisi bato bikolo na bikolo ataki na posa sikoyo na tamoko roi comme na posa a présenter mwasi na ye ndenge mobali nyonso za awa amonaka akumisaka mwasi oyo abala parce que mwasi oyo leki basi nyonso kitoko eza mwasi oyo bala mobali aleki mibali nyonso kitoko eza mobali oyo bala. Amen. Keke so mutu moko abenga ye boga mais na mobali oyo abala yo ye aleki kaka boga. Phénomène yango ezaka bizarre mais eza vrai. Wape sikoyo akomaki na ntango oyo alingaki asepelisa bato na sentiment na ye ke apresente mwasi na ye oyo abala batala mpe kitoko mwasi na ye. Mais mokolo wana reine Vashi asalaki erreur aboyi kobima liboso na bato etango aboyi roi ayoki pasi na motema. Bref, roi ayo kobala Esther moyuda azwi ngolu na mboka bapaya. Bible lobi Mardoché azaki moko bataché ya roi azaki moko ya otobenga bras droit ya roi soki lelo tokobengi même dictateur ya cabinet ya roi moto oyo atozwaka atosunga roi na makambo ebele. Mais cet homme Mardoché azaki na haine moko kati na ye contre ba israélite. Un jour azolekana lokola azolekana azali na bizeson azolekana bato azofuka mpona kopesa ye lokumu. Mais ezalaki na bayuda oyo bayebi secret ya adoration bayebi ke biso bayuda tofukamelaka bato te mais tofukamelaka nani Nzambe. Lelo eza culte oyo togumamelaka Nzambe na bakante ya louange mpe adoration na minoko na biso. Mardoché akomprenaki yango biso bayuda eza interdit ya kogumamela moto oyo aza moto lokola biso. Mais biso togumbaka mabongo na biso mpona kokomisa mokonzi ya milimo nyonso. Amani soko aleki amonaka ekinga bayuda bayigumbama te entre autres Mardoché. Or Mardoché azalaki lokola sentinelle na porte ya roi oyo abandaki kopermettre sécurité ya roi na nzela ya porte. Mais posa Amani ezalaki Mardoché apuka ma rappel boso na ye moto aza na mbongo moto bapesa ye lokumu moto aza na influence mais azobanga kaka moto moko aza portier ya pamba oyo boyi kofukamela ye oza moto ya valeur yango bato ebele balukaka kosala na bitumba yango bato ebele balingaka kopunda yo parce que bayebi kati na yo oza na biloko ya motuya moyuda moto aboyi kokumamela moto aza na secret ya adoration kati na ye yango wana ekolukela ye bitumba. Mais nakoyebisa Mardoché moko na ntongo lelo kobanga te parce que roi un jour akozanga kimia likolo na yo bakunda na bango. Oh Mardoché plutôt Aman azaki moto oyo asoka likanisi un jour asali bokanda pesi bana roi abi roi pesanga ningisa toboma bayuda nyonso totina mikanda na baprovince nyonso po toboma bayuda. Mardoché aluka plutôt Aman aluka koboma bayuda esimba te mais akomi sikoyo na kanda ya moto babengi na kombo ya Mardoché azotambola na haine ya Mardoché. Eza na moto mosusu amoni oka boye mamoko aosepela te mamuso osala eloko te. Eza na bato mosusu kaka na kolata na yo ya mabe wana ndenge ngano tolataka mabe mais eza na bato mosusu basepelaka te. Bozana bambongo na bino botika na bambongo na bino bozana kolata no kitoko botika na kolata no kitoko bozana ba bijou na bino botika na ba bijou na bino bozana mapango pe na mituko na bino botika na mapango na bino biso tozana eloko te botika biso na Nzambe na biso oyo apesaka nini eloko kanga ya nini zuwa nini bitumba pourquoi wa ayebi makambo eza ko se passer te. Bible lobi un jour Mardoché avandi na porte Aman aleki Mardoché qui peut kogumamela ete
et ça dit pas ça songi nanda kuna yoki kanda. Mais est-ce que tu as la Bible? Dans Esther chapitre 6 verset 1er jusqu'à 10e verset. Roi butu moko boye. Ponge kimie. Alukia sala boye ponge soyate. Alukia so ki sa boye ponge soyate. Roi azimokano ba ila yeba anal. Oza ba livre oyo ba komaka makambo. Bazu anal ba memele roi. Roi bibo dans kotanga. Ba bandi kotanga, bandi kotanga. To bazo tanga ba anal ba kwei esika moko boye oyo. Roi ba sauvaka ye et pas ya Mardoché, mais roi a compris que mon toit sauva na liwa, roi ça il a eloko moko te. Nangina bani. Nangina yebisa moto moko na tongo na lelo. Moto nyoso oyo sala bolamu. Abosana. Bato nyoso sala bolamu, babosana yo. Yebaka ngo, babosana yo. Mezana nzambe moko, asana ba livre mibale liboso na ye. Asana livre ya vie, puis asana livre ya souvenir. Livre ya vie, eza lelo te. Eza tonto kokenda kwa tata na bokonzi ya nzambe. Akotala livre ya vie, habité, kadezo mérité, azala sika monanga azio. Mais livre ya souvenir, efonga makatango, makambe komi na kati ya vie ya moto. Tango difficulté kote na kati ya vie ya moto. Livre ya souvenir efonga maka. Wasangi kimia, wakomi troublé, atali, babi moto moko so walamu. Mais osoki si lelo ko te. Roi Vandabia solo. Roi atali alobi nani aza na cour nanga. Bible lobi bazongi sepa na roi amande mtasa na cour. Mbamzo sala moto bolamu bosana. Mezana nzambe mo bosana bolamu to sala pona wa yete piko na matoti. Bakosa yote. Ba décourager yote. Kebala ba bolamu zoba. Bolamu etikala kozala jamais zoba. Bolamu soko sele moto kozela te soki na sele fois Christ bolamu to ya sele bolamu na zela kaka te fois Christ pesanga nzamba za capable na sala ki fois Christian to fois Christ sala kinga mais apongolinga porte siko na kanisa kite moto moko na tonga lelo bolamu osala oyo batu bayeba lisute oyo batu babosana eza na nzambe moko abosana kate akosongi zela oyo yango na momo porte soki roi asala ka Mardoché bolamu na tamu wana na lettre ya amani tango ekutaki ndembo wa msobo akufa me babosani oyebezaka esengo moko boye wana piaka makasi mutafuti onyongo na yo esaka bien moni voaki nzamba za malamu na bosana nyongo oyo eumela soko na ntango wana onga koliango lelo nde sauve yo te bolamu sala epola te Bible lobi roi abengi Mardoché abengi Aman abi Aman na bolamu oyo soki moto moko a épargné roi soki moto moko asali roi bolamu bakozongisela ye nini Aman amilobeli kati na ye mo certainement moto roi inga sala bolamu ezaka ngai bawelela na bango bazowelela bawela mami toko bazowelela bato mosusu bakosala propagande yo sanke bayeba oyebe soki nzamba telemi na kana yo po tombola yo soki nzamba ndiko sala propagande pi na yo ata satana ye moko akovote yo wa bandiko sala campagne plutôt wa ndiko sala campagne pour que ba voter moto mo songolo pakala mais amana kasi moto ba voter eza ye tika ba wena na bango zala na yo poser tranquille pepele ni pango liwe yo eza ya yo ekolongwa te na kebi sa moto mo na tonga lelo lokola mosako na nzambe ni pango liwe eza yo ata ba kunda yo wapi ata ba kango na prison wapi lokola lelo sa mokola ni pango na yo wako ka kozanga kimia na kebi sa moto moko zangi na dossier na mosala akozanga kimia na sa moto moko simba diplôme na teta na yo lelo kozanga kinya moto moko simba bana na yo lelo kozanga kinya parce que ça ya yo oya yo eza ya yo ekozongela yo ata muta loka yo asa tata na yo un jour Moïse a tellement qui pona koyebisa que Ribé a convivre na telemi lokola sacrificateur à Zambé pona koyebisa moto moko na mission ota ba pesa ki biso yo oza na droit ya bénédiction. Mardoché ayebi na été
Ok, les solo moko boye et betami déjà pour na yé. Yo pour vendre yebi na yote. Bible ne te prend pas de là de mes cartes, c'est passé 15 jours, mais t'as planté. Oyebité, il y a autre aussi ça, séminaire oyo. Mam c'est comme ma poko oyebité, nana ko visiter yo, visitation yo ko memelo le kamunini, oyebité. Okoyo banda année na ko lela, mon construction mam c'est na ko lela té. Okoyo banda année célibataire, construction célibataire té. Okoyo banda année chômeur, mam so ko c'est chômeur té. Okoyo banda année muta ko lela, mam so ko muta ko sika. Na zo banga té parce que les voix mo ezali, ya souvenir. Kosanisa wakinya pour atala bolamu nanga ete na livre ya Nzambe yo za na bolamu ata moko te Nzambe lola kotika yo te wazanga kinya baye kofunda moto moko mais Nzambe pe azangisi wakimia pour funda pe moto moko Bible lobi Mardochée on dit ko komisa roi zwa vraiment la mano ya lokumu bien aimé principe ma casse na vie so ligo bonga o lingi ba sala ote ko sala mo ningati so ko za na posa ba kabela ba no kabela bato kabela yo so ko za na posa bato ba respecter ba no ko respecter bato ko respecter yo so ko za na posa bato ba yo ko ma ba do yo ko ma ba sala ngo parce que on se moque pas de Dieu o muto ko lona ngo sala ni a obuka amana ba ni ko lukila makambo ya mituya oyebi batoyo bakabarate so ngo découvrir bango tiaka ta biloko olia moto na moto ake ko se servir ta misuni otava moto msoni na tomboli biloko na nzungu obeti libako awata ateke ba ninga bazana sima ma muso mutali boso me nenga bandi ko tokela misuni yango o regretter o comprendre bongo bazana souci ba ninga te Mardochée a mis le club intérêt, soi-disant à yé. Il y a ce qu'on tient à yé. Abandi ko luka. Roi, zobi lamba na yo, ya lokumu. Ce qui monte ba lati c'est lamba ya roi, carrément il va que mutana comme une roi. Parce que la Bible ne fait pas de moi, mais on connaît le monde par son habillement. Pour voir que mutana au palais royal, et dans accoutrement mobimba, et dans batidik mobimba, au doit l'altanda roi. Yo me pour voir au palais royal. Ah ouais ça palais royal. Ozobima lelo ozobima na bilamba oyo ya moto uti na ndako ya roi e bilamba na mte kosala yo moto bilamba na mte kosala to pesa o respect wasi ngati ko pesa na respect mais tant que mutamoni elamba wala ti abi waza roi saka tinda mona kuma mikala yo boko igwe bando ke fama tata na bino bando ke fama mama na bino bando ki ya quartier bando ki ya veni ba musi ya parcelle bovandaka mbala mosusu esiko tekele kesiko selaka bango kuma mali boso Nzambe na yo parce que Nzambe so lati se la ba ya palais oyo ko pesa yo kumu ko lela te ko banga te wow esi bongoli banal amoni souvenir ya Mardochée boko na sebi sa Mardochée mona tongo lelo ko banga lelo ko moko te ata bitumbe tele na kata bina yo eza na livre souvenir yo ko dépendre yo eza na livre souvenir yo ko dépendre yo livre ya souvenir ya roi ezo dépendre Mardochée moko aza présent Mardochée moko aza présente eza na yaba na mike eza ya mikolo roi akomo livre souvenir yo ko dépendre nakina ko sukisa Bible lobi roi ayoki oyo amana proposé amana déjà baki ngande moto na ko dondwa ngande na ko mata na punda ya roi ngande ba ko tambisa ngai partout po ba baki moto bongi na lokumu mais après avoir koloba roi yebisi amana omoni oyo lobi emuti mwana kati ya motema na yo lokole emuti na kati ya motema na yo sala yango pona Mardochée moyuda oyo azaka na porte na nga oh moto azanga te na liboso na bato moto bataka kate moto aza porte mais mokolo wana azwi palais oyo bakonzi bazwa kaka eza pas importe la diplôme pas importe le niveau d'études na yo atotanga na yo te tomba te batanga te mais atotanga te soki ngolo Nzambe eza likolo na yo ekokotisa na misala oyo bakokoki kosala te nazebisa moto moko na tongo na lelo eza na roi moko si atelemi oyo azwi décision ya moto moko aozwa yo esika ozali kaka esika babosa na yo kaka esika bataka yo kake kaka esika balekaka yo ye azoya azozwa yo parceke ye aza na projet moko mpo na yo ye aza na projet moko mpo na yo Nzambe azotombola moto moko na famille
ntina soki naza moto soki tokota wana famille babola nga naza mobola te nga naza mobola te famille eza ya babola mais nga naza mobola te soki tokota wana famille bato balelaka famille elelaka nga naza moleli te naza mozangela te naza mosofa te au moment opportun anale fongwami déjà wazopesa ordre bakende koluka nga nabwangi na nga nayebi eloko moko te mais lokola naza Mardoché lokola naza Mardoché naza grâce moto oyo bénédiction esaka nini elandaka posamba luka yo awatala te vanaka na Kasangulu awatala te mutavana na Kinshasa meme na Ngilinga meme na Bakikoka bénédiction selengela na moto ekolanda yo car c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et nous fait suivre de cœur chagrin position na yo ezobangisa na mosa bete ndako bolalaka ezobangisa na mosa bete akolala kikuku soki bénédiction za yo ekolanda yo tomona bato bataki songi na mabala baton babike kosa na baza mutapasi mais moto abikake na ndimi na nga mutapasi oyo na ndimi na nga nakoma ya liboso parce que aza moto alipamboli Mardoché nazolobela yo bénédiction za mpona yo Mardoché moko zawa nazoyebisa yo lipamboli eza mpona yo ekolanda yo kaka na bafrasa bajejetengama bénédiction ekolanda yo kaka na bamekitoko na yo te ekolanda yo kaka na bilamba ejulukable ekolanda yo kaka na bameshe kuba bénédiction za nini ekolanda yo bénédiction ezala te mpona tamika bénédiction ezala te mpona takabelo bénédiction ezala te mpona lata veste bénédiction ezala te mpona zasinga nini bénédiction ezoya epai na moto nyonso aza moto alipamboli parce que c'est l'éternel Dieu yeza apambolaka bénédiction ezala nango komi na bande te ata na bandi na cité Salongo soki lipamboli eza mpona nga ekotika nango découvert ekotika nango baplace nyonso ekolanda na cité Salongo ata na bandi na Nzaya etika batoko makolo eza te bénédiction eza nango molila quartier na nga te bénédiction ezoya etango ezoya ezomema lumière na vie ya moto moko Mardoché ezala awa kobanga na yo te tongo lelo elamba tolata te ekotoka lokumu bato bakobanga yo atravers elamba oyo elati naza Mardoché grâce a bato oyo lipamboli elandaka ata lelo nalali nzala bapromese nzambe eza kati na ngai elali nzala te promese nzambe eza na besoin te nazalaka na mutuka ata lelo na pieto naotambola boye naozwa bamoto batransport ya kokatakata nazotambola bongo soki nzambe abe apambola ngai aotali makambo wana te oyo ezosakani na ngai lelo nakosakani nango lobi elamba ya roi oyo batomona na mosika mokolo wana Mardoché alati yango meme mwana ya roi nani okuta alata yango te mais Mardoché alataki yango pourkoi aza moyuda anazoyebisa moyuda moko na ntongo lelo elamba oyo bakristo balata te yo ozolata yango na pamboli yo na kombo na Yesu Kristo Nazareth na pamboli yo na kombo na Yesu Kristo Nazareth na pamboli yo na kombo na Yesu Kristo Nazareth na pamboli yo na kombo na Yesu Kristo Nazareth pa importe bakoko loba na pamboli yo au nom de Jésus Christ de Nazareth zala béni pambola ba kende liboso okozala motu mokila te maloba ekokisama eza bongo eza wi amen ekangi mpina yo ekokisami eza mpona libela oza Mardoché kopanga te kolembalemba nzoto te moninga toza kokima mbango na montre nani ya Nzambe soki montre na biso bato eza 11h10 minutes montre Nzambe mantu eza 6h soki Nzambe ayebisa ye nga na kozala 12h nazobanga 11h10 minutes ya bato te nazotala 6h ya Nzambe eza nano angai naza Mardoché lipamboli eza mpona nga nazobanga te parce naza Mardoché nakobanga soki nazalaki ya mal mais loko naza Mardoché naza grâce de vainqueur apesaka bato ntina ebi Mardoché azalaki likolo plutôt Aman azalaki likolo par rapport ya mboka na bango mais par rapport mboka bonzambe aza mutasi te soki Nzambe aponi yo ata soki liboso katana soki Nzambe aponi yo
Bon, comprends, bato biso babota na chance, mon bali vraiment yelo kaka. Si tu as tigné bato, a wuti neka ya ko pour luka yo. Ba ko luka yo. Emma ya bana lo ko sa ko même corps. Nzamba za lo la Emma. Soka tio na nzoto. E ko benda ka moto eza même na tigna ye. Emma zo benda. Mwana moto ko lelo na nikungweso ke la ye. Emma zo benda. Mosala moto ko so ke la ye. Pourquoi parce que voici à Ponio, voici à Pessi ordre. Le roi que je parle, il s'appelle Jésus Christ de Nazareth, l'homme de Galilée, l'homme de 33 ans, l'homme qui a voulu baisser le monde. Il s'appelle Jésus Christ de Nazareth. C'est lui le roi, c'est lui le roi, c'est lui le roi, c'est lui le roi, le Seigneur de toute la terre. Fanda Kinya. Comme tu s'as raté. Bato basombaka. Ba Mercedes 190. Le loso mimiata na sindo alinga suko somba ngote. Bato bazaki bato yo. Basombaka. Bakamioni. Et logo est ça va transport camion. Qu'est-ce Lancer. Le losa sans épate. Ba wela na bango. Mutula mtazana seri na ina tana. Ce qui t'a na bango eza ba make-up. Yo pesa na mokambo sike waya na tana yo. To kota maka to zanga na ba téléphone te. Eza la papa bandi wana seri na mon téléphone les akité. Biso pe to yesi ma seri na biso téléphone les akité. Téléphone yesi ka ba Oxy, bango de ba zima Android. La biso na bango biso ko ba mi fina pa na bango parce que bango ba yenda Android na aja se. Biso la kimokolo, tele yo ba kimokolo. Na tabo ka tiki eza na papa mo sera ko. Et si le mette, c'est que bien na biso, c'est que bien na bango, ba kamba sike ko ya. Technologie va changer. Ce qui technologie qui va changer, na konta pe peta va changer makambo. Ato changer makambo. Na on a acheté 45 ans. Pas n'importe quoi to ko loba. Voilà 45 ans makoma ngote ki voilà 45 ans. Nous c'est la cavoile. Na ba to bala kala. Na ba to wani sika. Biso to so banani. Ba marié. Na ba to bota kala. Na ba to boti lelo. Biso to so banani. Ba para. So ba besi na le para. Ba ba teke ba para ba bota kala ne ba ya. Oya sika ba ya te. Mango se mo da kinya. Ni pa ko le to lukayo. Ba so sa ni so kota. Asa na fe ko. E so kota. Ato la la na to ko ni te. E so kota. Mango se mo ni teke. Asa ni na me mo ya dix. Mango se sa ki porter. Ba bite ka sa ki na mbeto mo lix. Mango se sa ki porter. Importer na ndi mata sa ki na mbeto malunga. Ma fonda na ekaka. Aïbité, et comme un te parce que tout le monde a raté. N'a pas la mettre à danser. N'a pas besoin de la bitoko, mutumo taillé nango. Mais ceux qui balancent sur la balle au Komo, et pour témoigner partout, mettre na yesa pour la chambre na yo, mais la balle au Komo, et mon a mis son bateau. Alors je mis sa moto non, mais pas parler na yo, et comment na mis sur la bateau, et comment na mis sur la bateau, et comment na mis sur la bateau, na ça mis sa moto non, mais pas parler na yo, et comment na mis sur la bateau, et comment na mis sur la bateau, tout qui a le bon maman, on a eu ça pas parler yo, et comment na miso ya bato. Et mon na miso ya bato. Parce que yo za Mardoché. Rasa muto avandi na ye, mais les pambo les loka. Et côté na ntaya, et bando ko leka bandako, et ke na ndako muto songolo pakala ye wande. Et côté na kambeya, et ba côté bando ko loka bato. Et tane bindako papa luta yango et côté bande. Et longo yawa, et matina cité, et leki bandako, et ke na ndako mama blade, et ke na ndako mama Solange, et ke na ndako mama Kaba, et ke na ndako mama Betty. Et to tambla, c'est pas c'est pas bazali. Les pambo les bandi. Joa eza yo, na lobi lisusu. Na pambolio, na kombo ya Yesu Kristo Nazareth. Na pambolio, na kombo ya Yesu Kristo Nazareth. Ana le pongwami, ni pambole za pona yo. Mokile elinga te. Yo pambwami. Tell siko sadi. Ozana alléluia. Ba marabu ba sili succès. Mardo chaka ngi munoko. Ozana alléluia. Zane sengo bini la nsambe.
beta maboko mpona Nzambe sala matuka mpona Nzambe. Alleluya. Abongi na lokumu Yesu mosusu aza te oyo tokoki kokumisa oyo tokoki kokomemela. Yes. Alleluya. N'importe qui t'es Nzambe. Naza Mardoché Nzambe. Moto Lukaka. Naza Mardoché Nzambe. Moto Lipopole Landaka Kolo. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Ozo sambele pena Nzambe. Oko bakolo. Lelo livre ya souvenir. Efongo mapona vinanga. Na bika
oyo komama mpo na ngai ya malamu tosambela kombo na Yesu Kristo lelo tozosukisa asambela Hallelujah. 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 Nazamardoche. Le bon ensemble nazamardoche. Libre souvenir le refou mama. Nasimba oyo la kangai. Nasimba oyo ko sapona ngai. Nasimba oyo sapona ngai. Nazondima na deuxième étape tango tokoleka na mesa kolo nazondima elamba oyo bongisa mpona ya roi latisa moto yo kolata yango nazondima nango kolo merci pour na tango tolekisi merci pour na bolamu na yo oyo osale biso kolo lelobolo epesinga esengo bafundaki biso me nzambe yo défendre biso pe o restituer biso nzambe ozongi biso na batroit na biso o restaurer baparamètre nyonso ba vie na biso tika kimbolo komo ezongi epai na yo na kombo na Yesu Kristo Nazareth o aza kolo mpe mobikisi na biso nde tosambeli mpe tolobi merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth amen tobetini nzambe maboko makasi.